Merci beaucoup na balandinyo soya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kula na chaîne na bango ni na epsa bino chaîne à libération chaîne oyo ekitaka sur le terrain pour la cause de la bino maïman so ezoleka na République démocratique du Congo na yebi mikolo ebele bomoni mosakoli na bino te boko tungisama boko loba mosakoli ya kiap mosakoli azalaki bongo na matanga na ute ko kufi la grande sœur na ngai propre oyo bongo ute ko bungisa bomo ina ye akufi ye na mwana azalaki na zemi akendaki po abota aute ko tika bomo bakundaki ebembe na ye azalaki bongo na mokolo ya samedi et puis na ute ki sous ko kufi la tango matanga wana eza na marque na ute pe ko perdre sous oncle na ngai grand frère ya mama na biso aute pe ko tika biso yende matanga pe eza na marque po ya kufa ki na mboka ya bapaya précisément bongo na France matanga ezali na marque ekobima nde vendredi biso atokola la vendredi de samedi to panzani yango boko mona musakoli na bino vraiment mingi sous na télé te pona souci botala kaka ko bumisa grande sœur oyo ya yo propre mwana ya mama na onde to lobaka eza eloko moko ali sécurité yango bomonaki mémoire mère nanga eza penza kimia te po na perdre bato mibale na ngonga moko grande sœur okufeli noko okozala penda mémoire ekozala bien te yango kaka pona souci ya mboka na lobina ya lelo pona koyendisa bayimboka pona kopesa message pona kolukela bino molobeli o boyebi tozalaki na mikolo ute ya koleka alobaka kitoko mwana mboka oyo akaba bomoi na ye pona République démocratique du Congo oyo bongo atikala na choc ya munene pona République démocratique du Congo le cordon Cédric Mungungu akendaki kolukela bino ye po aya tobeta masolo ya maïman sosoli kana République démocratique du Congo tobeta lisolo ya bozongi ya course ya mwana mboka Martin Fayulu o tobi mikolo ute koleka aboya ki alobaki akoposter na ete kasi anzimi alobi akokende kotia mongolo to na ye binde to koloba boye mokolo ya mercredi le président Martin Fayulu azokende kotika candidature na ye na seni tokobeta maebele bele tokobeta pe ba départ ya bandeko bele o basili kokende oyo batiki parti na biso décidé yango ndeko nanga o azana sima caméra ingénieur gloire soki tozana yo liloba moko o baluskela biso caméra plutôt fongolela nga pona zwa a invité nanga to solola maïman so ekoleka na mboka na biso na mokolo ya lelo mote comment c'est tout mote mona mboka kabuya ko pesa mes condoléances na ngai merci eza blague te ko ça va être cher soit de l'état étape wana te vivre la société courage za makambo. Merci beaucoup Cordon Cédric, j'espère na utaki déjà ko présenter binoye mais poboyo ka ye lisusu ye moko lisusu ami se présenter poboyo ka mwana mboka o présenter ba mboka o ba kolanda biso Congo. Merci beaucoup mwana mboka Kabuya kai nazali victime ya dictature ya Ndeko Chilombo, victime ya 2 balles na likolo, nazali coordonnateur ya structure Mourecha, nazali mouvement citoyen pe structure ya passion où ils ont la carte ya résistance. Surtout ça va résistant où il y a un combat il y a résistance à ce du président Martin Fayulu pour les libérateurs donc tozali awa na kati ya mboka Kinshasa pour na mboka bitumba etali résistance où ayebaki te ngai Cédric Mungungu mingi pe anga héros. Merci beaucoup Cordon Cédric, héros vivant moi na mboka oyo na ute ko ebisa dernière ibandeli ya l'émission na biso oyo abunda bituma pour la République démocratique du Congo ba question ekozala yanga bituna pe et plutôt ba réponse ba question ekozala yanga ba réponse ekozala ya en tout cas pour supporter biso na mokolo to ko beta masolo ebele to ko loba na mbai oyo eza ko sala pasi mboka na pasi to te ko mona bandeko na biso batika ki biso na mikolo ute ko leka na est to sa yipe kaka émission ngo na Cordon Cédric Mungungu bakunda bango bongo lokola banyama bacercle ezali te kasi tomoni na makambo oyo etali élection na République démocratique du Congo ba $100,000 ekobima bakandidat na biso bazali kokende kotika candidature mwana mboka Congo peuple azo souffrir Congo tomoni bandeko na biso na est bauta kokufa o bakundi bango bongo tosalaki pe émission na yo sans ba cercle tobeta lisolo tokena kwa mutu awa bandeko na biso bako souffrir bilamba kolata ezate biloko kolia ezate kasi na mai o etali maponami tomoni depo candidature ya ba candidat président bati yango $100,000 mais tala bango nde bakokende milongo lokola singa lokola mbula nini koyekoloba kwa likambo est-ce que ya bakambi ya République démocratique du Congo balaka na souci ya ba peuple congolais ou balaka na souci ya ba peuple congolais te malobo moko mwana moko. Merci mingi mwana mboka Kabuya, question lobi eza vraiment motuya mingi
mais ya mabe ezali po sangisi na ba politique oyo bazokende kodepose eza na ba oyo ya opposition mwana moko loba mwa makasi po ba na ba politique oyo bazokende kodepose eza na ba oyo ya opposition na ba oyo opposition basalaka déjà na ba oyo ya résistance bina moko oyo na déposer te oyo azali ya pouvoir moto asalaka deal na Kagame moto aza na cartel oyo ayibaka misolo nyonso ya mboka mpona soutien bandeko na biso bakufi na este oyo bakufaki na este mpe na bandeko na biso ya Kwamut tokoloba boye mpasi na Congo eza général na nga na yo tozosouffrir soki obimi kaka libanda na balabala okomona ndenge nini Kongola azosouffrir biso bitumba oyo tosalaka ezalaka déjà soutien mpona bandeko wana à chaque fois biso barésistant tokangisaka te ya moke na biso toede bandeko baza kuna le prévané tomonaka député ya ECD oyo ezali Jean-Baptiste Kasekwa niveau nini abundaka mpona bandeko wana atiaka aide mpona makambo kutu esalami carnage ya Goma aza kuna kobunda kaka toujours na kati ya résistance tozalaka toujours na peuple po eza résistance ezali camp vraiment ya peuple mais na ngambu oyo bato bazodirige biso ezali insulte po bango nde baza na monopole ya gestion ya mboka bango nde bazwi kita nyonso tu bango nde population futu pointe bango misapi soki biso bato ya résistance tozosala ata na bamoyen na biso mike tozoede population tozoede bandeko bato mbe bavictime boni bango bakosala yango mpe te pourquoi po baza complice ndeko na ngai po baza complice na mese Kagame baza complice na ndeko Museveni baza complice na batutsi wana nyonso tu yango komona lelo mboka ezokende na pasi baindo pakistanais bazo investir na mboka mwana mboka soki ameki batie croc à jambe okomona na este kuna bacrée trouble toye ana grand bandundu bacrée trouble biso a bayena bakabakaba donc insécurité eza généralisée et pasi eza de partout mwana mboka pasi eza partout mwana mboka pasi eza généralisé kasi mwana mboka tobeta nanu lisolo tozonga nano na mayebo etali maponami natuno nanu mutuna moko mpona yebi pa kozala na kati ya parti politique ECD oza mpe moko ya barésistant oyo obundaka en dehors ya parti mais topimeka nanu kotuna mutuna moko estce nde tozali kokende na maponami estce ya maponami na république démocratique du Congo yango nde moto koyela biso solution ou ekosenga ke peuple ye moko atelema abunda pesanga nanu eyano na mutuna na ngawa. Merci beaucoup. nga naza bongo na kati ya résistance naza na kati ya Muresha ECD ezali parti général parti maire ya bakongola kayo ndo oza na kati ya ECD kubitumba ECD no esili te donc maponami ezali na loi ya démocratie mpona kolongola mokonzi ya mboka mais malgré toyaki nome topasaka par maponami soki nde mokonzi ya mboka wana boyi koyoka aboyi korespecte souveraineté à peuple nde tokoki kochanger étape ya liboso ya maponami ya mibale ezali soulèvement populaire oyo na mibeko na biso abengo article 64 mais biso etant ke bana ya mboka bakitami ya Lumumba tolobi boye tozokende na maponami toyebi ke baoccupant basali badule na bango basali bamécanisme nyonso tu ndeni ya kofalsifie barésultat ndeni ya na processus mo eza biaisé. Pourquoi processus eza biaisé? Po tomonaki ndenge nini ndeko Kadima abandaki mpona kokoma président ya CENI. Président ya CENI soki bavote yo soki badésigne yo na charte oyo ya baconfession religieuse ezalaka ECC na SENCO nde basignaka bakendaka kotika PV wana epa président assemblée mais pasteur Dodo Kamba toyebi te PV na ye soki nani asignaki soki mukuna toyebi te azala na défaut ya qualité topusani wana totali lolenge ni enrôlement salami mabe toyebi ke na bakarte oyo tozwi ya kabuya soki internet yanga nazoyeba te soki elongi wana eza ya bato ya komo ou soit ya bato ya mboka nini nazoyeba te po elongi nazoyeba te soki naki kozwa mbongo na elongi batalinga elongi oyo te soki tolongwe place wana tomona bamateriel ya CENI ezalaki esevolatisaki omona babiro ezalaki fictive sikoyo na motuna na yo lobi estce maponami nde ekomema mboka na changement iyo maponami nde ekomema mboka na changement mais maponami nini maponami oyo akadima te
siko na modèle oyo biso ba résistant toyebisa tata mokonzi ekolo Martin Fayulu akende kocha candidature na ye po ete na ngonga oyo bana mboka soki Martin Fayulu atie candidature te c'est kaza complice. Pourquoi ça complice? Po tozomona lolenge kabale moko esalami, cartel moko esalami, mafia moko esalami, likita moko boye esalami oyo abengi na komba union sacrée. Eza conglomérat des aventuriers na bato balingi patriote. Union sacrée ezali banani, ezali Jean-Pierre Bemba moto liboso wana ou azali fils politique ya Museveni. Eza na nani mutami balé, eza na mokonzi na bango surtout Félix Antoine Tshilombo ou azali fils politique ya Kagame. Baye na dio moko ezali machiavélique ou ezali dio bandoki po ba panza mboka Congo. Yango bokomona ete babunagane ezokweya bakishishe ezokweya mais place ezokweya wana tozali na accord militaire mutualisation entre FARDC na armée ya Burundi boni bamboka ezokweya na frontière ya Uganda mais biso tozala na accord na bango armée ougandaise esalaka eloko te sikoyo yango tobisata mokonzi ekolo accord eza signé entre Félix na Kagame toyebi te. Bakor eza si o Bemba signé kana Museveni toyebi te. Mais bango mibale lo baye na affaire basali dio wana tomoni lolenge mboka ezokende toyebisita mokonzi ekolo kende tya candidature soko tya candidature te makila bato nyonso tu bakufa banda lite banda ti lelo kokita na moto na yo tya candidature biso to assurer yo vigilance partout. Otolandaki pe déjà mboka na kati mwana bade sima maluma ndako boya tata mokonzi ekolo mwana mboka Martin Fayulu ndenga boya ki liboso na ndenge lelo bozongisi ye aboya ki pona nini bozongisi ye pona nini. Merci beaucoup mopanzi sango kabuya yo tozana na Kinshasa toyebi ndenge makambo ezalaki toboya ki pona nini toboya ki poto la na face à mokili que tozana face il y a un complot ça déjà très bien établi. Complot wana ezali nini ezali ke moto yo peuple azo voter bango bazo tiate bazo ko imposer biso bato banani bazo ko imposer biso bato ba multinational na bato to bengi batuti bazo ko imposer biso bato à chaque fois vous voter Bemba ba imposer vous voter Papa Etienne ba imposer vous voter Fayulu ba imposer bato na bango de tolobi ya touro ke non il faut to mettre fin na yango to senga audit ya fichier ezali nini fichier ezali serveur ya maponami fichier linkolo banini ba kombo ya bakandia ya ba électeur ba to ba s'enrôler bana ba kombo na bango bazana bilongi na bango bazana ba plainte na bango ba oyo bazangi maboko c'est que bazana bilongi bazana ba kombo ba oyo bazangi maboko c'est que bazana bilongi mais to moni lo lenge kani enrôlement salami mabe tokomona ete ke motomoko ya union sacrée azala machine na ye ake ko enrôler bato na ndako te tosengaki audit affiché yango monaki tata mokonzi ekolo Martin Fayulu asengaki audit affiché mais badongolo miso baboyi audit wana Ecclesia catholique esengi audit affiché audit citoyen ngi koloba nini ngi koloba ke non tozozwa échantillon na chaque province toyena Kinshasa tozwi 10 000 personnes tokena ba Congo tozwi 10 000 personnes totindi bato na ba province wana bakende kotala si réellement ba identité tozwi ya bato wana bazo ko exister mais Kadima na Tshilombo na Kagame baboyi tokomi na phase oyo ekomi ya dernier cartouche ndeko na ngai Kabuya bitumba nyonso tout ezala na ba sacrifice nango bitumba nyonso ezala na ba sacrifice nango en plus na politique hasard ezala raté tout ezala préparé tata mokonzi ekolo Martin Fayulu aza mokambi ya parti SID aza mokambi ya coalition la muka pe aza mokambi ya ba résistant aza na 3 charges to aza nango na pensée politique aza mokambi ya SID aza mokambi ya ba résistant aza mokambi ya la muka c'est pas parti politique SID c'est parti politique résistance c'est ça état d'esprit résistance c'est na parti politique na ba structure spécialisée na ba mouvement citoyen na kati tango agit décision wana soit qui décision na yé mon côté to soit qui décision dans l'ensemble to lobité to tcha pression mais pression tant to zo tcha nango ezana ba priya payer ezani to ebike bato ba ko lingate to la kisa bolumbu na bona miso bato ya kimoyibi ba ko boya tant ba ko boya ba oh soit que tombé na ba candidat député ba sacrifier on accepte soit que tombé na ba candidat national ba sacrifier on accepte
mais dans la candidature moko to sacrifier jamais pour sa pensée générale ils ali candidature ya Martin Fayulu pour ceux qui totali bien biso ba oyo pe makole buka na biso pona liste oyo pour ko postuler ko yiko postuler ta mbula wana mais ceux qui moto akufi lokola Davin Kalala lokola defa o paluku akozonga lisusuté ba defa o paluku Davin Kalala ba tika boko ina bon pona liste oyo e bongo ngai ba kosimuke bonga na yo ceux qui te postuler te lelo ndeko changer nini nous avons liste haute tous ça les alliés nobles tu fandaki à l'interne tu raisonnaki malamu tu ebaki maramli tu osala bandeko ba congolais surtout après cet temps mon conseil école Martin Fayulu confiance tu yebi ba procédure ndenge toujours landela objectif na biso ezali nini ezali système au photo 4 ngona moto soki moto a eu pouvoir ou azali élu na peuple tout il vous a changer ndeko na ngai tu face à complot wana to ngito kata ngona moto yango to lobi boye candidat changement ezali Martin Fayulu Madidi candidat za obeka kamoko pour le changement aza na présidence mais na députation candidat changement zati na côté ba municipal candidat changement zati pour bango passer complice ya monsieur Chilombo. Comment expliquer moto to pour 2018 Martin Fayulu yetino lelo aza président élu tout ça face à un complot na batuti Chilombo aza moto batuti tango tata mo conseil école apesi mot d'ordre que top déposer te bato musuba ke pona bentiri na bango tango bache pona bentiri na bango lelo ba député ba yebi ke ata obimisi ba député Sambu ata obimisi 300 ata obimisi 400 Chilombo obimisi ka député moko soki ba cheka Chilombo président de la République tu yebi makamde ni sala maka awa pona Congo tu na problème ya ba politique rare politique fidèle autre ticket na ye incarnation Patrice Emery Lumumba za mwana mboka Martin Fayulu oyo tous toujours là dans la cima yango moni monde d'ordre tant que pesamaki tous les résistants moto moko ta déposer candidature na ye oyo moni azaki na Martin Fayulu a déposer candidature na ye c'est kazaki traité atenga maki déjà to yebi biso surtout na pensée politique to yaka na ba business bayaka bato mususu bayaka juste pour na populisme bato mususu bayaka pour na changement ya mboka lokola biso ba oyo to sacrifier vie na biso pour na combat ba Davin Kalala ba kenda ba Rosimo Kendi ba kenda est-ce que Rosimo Kendi tango ndo yako na balabala azaka na posa comme président comme premier ministre comme sénateur abane ko sona pour na changement Thérèse Kapanga la kufa est-ce que azaka na posa comme présidente comme sénatrice rien azaki na posa changement ndeko nanga Kabuya yo peut na balabala est-ce que vous bimaka pas comme député non pour le changement tant on sait les missions pour na éveiller peuple on sait on peut ma député non c'est pas sacrifice sur ça là mais si ko bato balingaki peut-être pas ma député na caché pe longi ya moto elongi ngone ya Martin Fayulu na combat ya parti politique na ye na combat coalition na ye papa il faut errement koyoka pour la boy koyoka c'est ka kei pour na intérêt privé puis tout dans bitumba intérêt général pour tout longa yango mona. Merci beaucoup Binono Sobolandi mwana mboka cordon Cédric Mungungu na mai oyo awuti koloba pona mai oyo etali baponami ya République démocratique du Congo toyaka na terrain te toyaka kobunda te pour que lobi kaka to koma ba député balobi ki mokonzi etangama te kaka fo moto nyonso azala mokonzi eza na bato mosusu batangama bango fo bazala mokonzi eza pe na bato mosusu pe batangama fo azala kaka mosali alors bino batu oyo bomoni mwana mboka Martin Fayulu tanga denosaki alobaki akokende te ebele bokendaki mais mwana mboka Martin Fayulu a dénoncé akei ebele pe bosiliki pona nini biso to chete pona nini biso to kete bozu bolongwe bokei en tout cas peuple congolais parce que c'est que pour tout ça peuple moko to yoyeba makamuto kusala raté pourtant tozo mona ba politicien boye et la kisaki toza na biso na ba politicien te et la kisaki ba kondi oyo bazo ya vers biso peuple bazo ya pona ba intérêt na bango non que pona ba intérêt na biso na peuple tant ko voter akei après lo bia bosani na tuna ka député nini oyo peuple voter pe savoir na secteur na to na province pour parti ozali on a kenda na Assemblée nationale loba et le roman pour na yo azalité tout monde ba député mususu baleka na ba TV baganga bon voter ngai na kena fimbu mususu lobi ngai ne na zabo na kei koloba ba kenda na Assemblée nationale ba tia bango ba call na mnoko ba loba kate ba koma ko pesa ba loi o ezanga tina ba loi moko ko bala basi na $100
epekisi kolia nyawu epekisi kosala be tandis que bakobosana balwe ya kopesa na Assemblée nationale ezali ebele peuple a kosouffrir ndeto koyebisa bino boye tozosala émission na keba phénomène kuluna na Congo phénomène kuluna na Kin ekomi loko eloko mosusu bakobotola moto eloko na moi bazozokisa moto na moi etikali mokeka babanda koboma bato na moi na eloko oyo tobengi yango phénomène kuna. Alors bino badépute oyo mpe bozoya mpona peuple avote bino est ce que déjà boloba eloko wana na Assemblée nationale bolobaka te kasi bomoni tokomi kokende vers maponami bokomi koluka boya epa na biso. Alors biso so totangama te tozwa mokonzi soki omoni opostule lelo te okoki mpe kovanda lobi kuna mpe okopostule mikolo ekoya okopostule etangami kaka te moto nyonso il faut azala mokonzi na République démocratique du Congo. Alors mwana mboka Cordon Cédric nalobaki baquestion ekozala ya ngai baréponse ekozala yo yango nakotikela temps oloba bayimboka bayoka yo. Alors lelo oyo tomoni mwana mboka Martin Fayulu azongi na course ya kopostule est-ce que ekopesa pasi nde yango lelo kozosala nga pasi ntango nazopose mutuna oyo est-ce que na bandeli yango lisusu est-ce que mwana mboka Martin Fayulu Madidi na ndenge biso so tomoneli maponami oyo eza maponami moko ya mabe koleka lisusu maponami oyo eleka est-ce que mwana mboka Martin Fayulu tango bakopublie na 2024 est-ce que bakobenga ye lisusu président élu est-ce que mwana mboka Martin Fayulu akozala élu epai ya peuple mpo toyebi mwana mboka Martin Fayulu na mikolo euta ekoleka bango nyonso bakendaki Genève baninga na ye basanganaki babimisaki ye moto ya yambo balobaki tosoutenir ye abundaka koma na ye kitoko aza moto asali mabe te aza moto mpe asali nanu te ye so tosoutenir ye akokende. Mais lelo tomoni mwana mboka Martin Fayulu Madidi atikali ye moko akobunda bitumba. Est-ce que na 2024 mwana mboka Martin Fayulu akozwa ebonga oyo tobengi akobima président na République démocratique du Congo take tokomona azobunda bitumba na ye moko bato toyebiki azalaki na bango pembeni bajean Pierre Bemba banani bango bakie na bango mpona baintérêt na bango kasi ye atikali ye moko. Est-ce que mwana mboka Martin Fayulu Madidi akobima na 2024 président eli iyo mwana mboka Kabuya oyebi ntango ozoloba ke mwana mboka Martin Fayulu atikali ye moko lokuta monene tango biso tozobunda awa Bemba azalaka nano rebelle un grand rebelle un seigneur de guerre azalaka rebelle ye wana azalaki na Museveni bandeko ebele kotanga bakombo otopesa bango succès te ebele bazalaka na Kabila tango biso tozosala liste awa bazalaka na Kabila bayende korejoindre mwana mboka Martin Fayulu na combat tozala clair et net tango tozalaka na triomphal tolobi ke botrahir biso te bake na Genève bango nyonso tu yebisa ngai personnalité politique nini akotelema na combat ye na Martin Fayulu azali te po bango nyonso tu baofuta Martin Fayulu na opposition bakei bazoni bamosusu bazalaki bakei bazoni bamosusu azalaki na pouvoir baye opposition pour la toute première fois tolongwe wana personnalité nini au comparé na ndenge ya classe ya buku na Martin Fayulu azali te tolongwe wana personnalité nini au comparé ye na ndenge ya CV na ya musala au musala privé azati. La plupart au monde ba yiba misolo ya l'état la plupart au monde basala ki boye songona pakala boboma bato mais CV ya Martin Fayulu ezali peto le Martin Fayulu bango tu baye koya to bien ba kuya moto oyo azaki na Martin Fayulu pembe ezali peuple allié fidèle ya Martin Fayulu bato wana tu batikali bakoya bakokende peuple wana ayebi Martin Fayulu malamu totambola na ye to marcher na ye to kangama na ye bato mosusu bazalaki wana bango nde bando kanga biso kobeta biso bafimbo nde tolobi Martin Fayulu akozala kaka na peuple tango lobi soki Martin Fayulu akobima oui Martin Fayulu akobima pourquoi kobima pour le même peuple nde ekovote ya tubo ezali nini eza boyemo na mboka toyebi ke cour constitutionnelle eza déjà ya kimoyibi kadima seni wana ya kimoyibi bazo travailler pona logo na bango ezali Chilombo peuple bazo travailler pona logo na ye ezali nani Fayulu tozali na de bitumba
bitumba eza mibale sikoyo na bitumba wana église catholique alobi boye tellement que procédure ezali biaisé tokende na tabulation parallèle tabulation parallèle elingi koloba boye biso bamouvement citoyen bango nyonso tu wana baeglise catholique oyo bazali basociété civile bakotya baobservateur partout lokola biso mpe moresha tokotya baobservateur partout na partout wana tokotya ekozala na bit nini ezala na bit ke non tobimisa vérité des urnes avant que seni ya kadima apublie baélection na kimoyibi biso soki élection esalami le 20 le 21 tobandi kopublie barésultat na ntongo bureau de vote par bureau de vote tosali addition ya nyonso tu oyo akobima gagnant ye wana nde peuple akosepela soki tomoni seni abimisi résultat eza contraire na vérité des urnes wana tokondima yango te biso oyo tokoconsidere ezali oyo kozala affiché na babureau oyo tokosala bacalcule na biso nyonso toyeba nani aganye maponami le 21 pour le 21 17h barésultat nyonso to ekozala disponible tokotalaki moyibi ya Chilombo ndenge ekoleka sikoyo tozali kosala ndenge nini tobandi kobenga bavolontaire nyonso bato oyo nyonso baza na procès ya changement po biso na changement tona cartouche kaka moko eza Martin Fayulu bato oyo nyonso baza na procès ya changement ere yango oyo yaka benga biso soit yaka okota méthode ezali ndeni tokotya baobservateur partout na popo kabaka na Kinshasa partout place maponami ozala baobservateur bazala na chaque bureau de vote bakozala mini na batelefone na bango bakozala mini na connexion internet oyo tokotya na disposition pourquoi otango tokozala na dépouillement toyebi bango lolengi melingi basala lingi bazala so bamashine ya kala bamashine ya sika bayibaka na mbongo te bakoréduire babureau de vote ekoma mikie bakosala ndenge nini bino bovote na manuel et après na kidiba wana bosali dépouillement bozwi barésultat na bachiffonne babwaki yango ale bake na barésultat na bango électronique bafalsifie barésultat nde bapiblie bakadima tolobi biso na bango tokosala dépouillement ensemble biso tokopublie barésultat eza dépouillement oyo akolonga ye wana te peuple congolais akosepela na ye mais tomettre monsieur kadima en garde ye na Chilombo toyebisi bango ke soki bameki koyiba mponami ya peuple kombo na bango ozala na passé mais na passé moko douloureuse toza passé ya pasi mpe ya soni ya bafamille na bango neti ya mwana mboka Corneille Nanga oyo akomi koloba libanda Corneille Nanga ye wana abeli diarrhée verbale mais ya bango ekozala soni mpe ya koleka balobaka eloko nyonso ezaka ebandeli mpe na suka yango toyebisi bandeko nyonso barésistant ere yango oyo appel na bino contribution na bino na combat ya phase finale asso finale yango ekoki donc tokotya batémoin partout na baobservateur que ntango tozokoma le 21 po jour wana la férié awa na ville ya Kinshasa férié kuna na baville nyonso te eza férié na baprovince nyonso donc tokoma le 21 moto akende misala te tokomi na 17h topublie barésultat nyonso tobi na balabala place wana tokotala ndeko Chilombo soki akoboma Kongo mobimba usa soki akokanga Kongo mobimba ndeko na ngai toyebi makambo ndenge ezosalama mikolo na Afrique abeso alobaki yango alobi ke ndenge tokendele soki ndeko Chilombo atie mapeka likolo alobi eloko wana ezosalama epai ya bakonzi oyo bawumeli na kibokonzi oyo baza baegoiste bazwi kibokonzi epai ya mwana mboka Félix Antoine Chilombo ye aza ne moto azwi pouvoir sika lokuta ndeko na ngai makambo wana ezali nini ezali makambo eza na kati wi komona mpe na mokonzi ezali makambo wana ezali ya liboso ezali nini injustice sociale tomoni bata Niger batelemeli nini batelemeli Bazoum te po umena mokonzi te batelemeli Bazoum te po lataka kitoko te batelemeli Bazoum baza na courant te baza na mai te baza na misala te bazwaka santé ya malamu te mais kita na bango mabele yango tozotonga France uranium na bango epesi France omba électricité mais bango baza nango te soki na Burkina Faso même injustice ezali complicité ezali lolenge moko na biso Chilombo aumeli na mokonzi te oui 5 ans aumeli déjà mais soki baobe aumeli te lokola bato mosusu oui aumeli te lokola bango mais Chilombo aza kaka oyo balobaka récipient système wana eumeli ebandi banda mobutu
ezoya ekotika esote kabila lebe po yazalaki système mosusu ekoti na kabila Joseph yango wana eyelele kote pa Chilombo. C'est le même système avec ma personnalité kaka moko ba Pepe Mbosso baba Chiloko bango wana bazaka na Mobutu bango bazo continuer. C'est le même système yango komona kena sera Mobutu so kota mwana na Zando oko bomba saki yango pezaka kalelo. Soda so kota na Butu mitraille insécurité mabumunzala professeur alati soulé babamba, c'est ça le même système. Ba fonctionnaire impayé, c'est ça le même système. Yango moni Afrique mukumbezo bandi côté le mela yango doit na posta pe biso to vivre bien na kitana biso yango to aussi monsieur Chilombo le ba pechole soki yo tie moto makasi okomona encourager akoya bozomo kibokonzi courage yango ezali na ezali peuple congolais akobima na balabala pona ko benga na Chilombo ye na ba discipline to ko benga na bango libanda ko ba komona oyo nanu ba mona te yango to aussi monsieur Chilombo na monsieur Kadima olé que vous avez exilé à Sony, exilé à Passy, paix à Mawa, er yango que la peuple, vous avez la volonté à peuple, ndeko Chilombo Junior surtout. Balisi bana na mboka Congo, bana no babali na mboka Congo, osomi bandako, osomi mituka, au voyager lembi avion. Mais si que la biso mboka biso peut bénéficier, si que la Congolais a teka kama tembele, Congolais kumbaka pusu, Congolais sala kana aza fonctionnaire, ba soda otindaka na front. Bango pe bazwa ba salaire ya malamu parce que tout na mboka na bango yango te siba na mboka nyonso tout élection tout eza élection ya suka oya mona mboka Martin Fayulu itake un opposant ya suka aza na ngambo opposition to yebisi mona mboka mokonzi ya mboka Martin Fayulu biso tant que ba résistant zo kende kotika yo mais za candidature na yo ya suka yango yo to na posa victoire to lobi pe boye oyo eza pe élection ya suka oyo bokipa bazo organiser élection ya suka yango tona posé ya main forte ya moto nyonso tout tolobi na kati ya élection ya ticket za moko ticket ezali ka ya présidence oyo aza député national aza moto ya Chilombo député provincial moto ya Chilombo wana bato na bino ya AC bato nyonso tout toza na combat toyebani bato nyonso tout bayokaki mbela te baza déjà otengama. Pour tous les complices, on va aller complice conscient et inconscient. Ma conscient bazali o bayeba ki photo kenebui parce que nango pour la 21. Wana banani bande ko daila poto kinda ko daila a démissionné.